Sambuso grâce à Sambus États-Unis. Bakonte pété. Mais États-Unis c'est Européen. Taliboso. Aya Européen. Non, qui n'est Européen. À Kindar Amérique. Bavanda na ba live. Baba ta passe. Baba journaliste. Na lobby. Tout bon mona bavanga na ba live et puis ba mona na te bato passe bango tout Nzamba modirier na ndinga ko sa droit de réponse na Bible na maboko sabato toko sabato mais to futa cher. Oyo kite. Nikia komi chroniqueur. Apoli cheli emo sa émission. Ba fanatique révolté à Paris. C'est comme ça. Alors, Mania. À la prochaine fois, ya kaka ko régler ba compte na yo na bateau za na bango ba guerre. Tika ko toucher ba famille à bateau. Toza na Tangela deux personnes. Tangela deux personnes. Tena otanga te. Toza na ba PD na ba lesbien. Na bato na ba banki. Bala sorcière mila banki. Bakomola bango. Tena ko tanga bango te. Na telema na toza awatai. Toza awatai ya maman Nicole Malonga donc Azaf partout dans le monde. Oh, toza awatai ile makambide. Maman Nicole Malonga. Mima hata sula milaite. Anabuaka na ngati maman Nicole Malonga makambia na kama kilo mkusi. Sans complexe. Una solinga mezi nyoso linga. Solinga eko kayo. Kota papa. Nebiso. Yasika Eyi. Avec la nouvelle formule de la pommade Toza Awatai, une pommade à 100% satisfaction, une pommade à base de plantes naturelles, et là pour vous satisfaire bien sûr le femme, et là pour vous mettre en valeur, pour vos agrandissements de fesses, seins, mollets et hanches, la pommade Toza Awatai est là pour vous satisfaire. Et les hommes, on ne vous a pas bien sûr oublié, la pommade Toza Awa est là pour vos agrandissements et allongements de pénis. Nous sommes sur www.tozaawatai.com. Did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas.
je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022 is gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these 2 dates, cause you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Merci, joueur libre. Donc, c'est que la comité, vous signez contrat dans l'AI. Mais pour vous, moi, bien, vous avez la scène de mon corps. Sarato la TV. Vous abonnez. Vous avez contrat dans l'AI. Nous avons signé la Barça. Nous avons 10. Il y a équipe. Nous avons Suisse. Il y a Messi. Il y a surtout, il y a Barcelone, il y a le monde entier. On va dire la famille, non, mais dans le monde entier. Tous abonnés, na Sarato la TV. Vous avez un contrat dans l'AI. Merci à Ken. Bienvenue sur Sarato la TV. Bonjour, bonsoir. Ça dépend Herbo Kota la biso na émission Bolinga Mingi Vérité présentée par Paul Mukendi. Moi na souka ba Mukendi nyonso na tombe libino susu babi et bandeli et la moya mois ya sika décembre babi bon début de ya décembre quoi vraiment Zambi wazo battre la biso akokisi biso susu na décembre vraiment topé ça merci. Yo muto Kota la biso lo baka merci na Nzambe po tala battre le biso de janvier ti décembre vraiment isa il fallait bien tous à la barre reconnaissance koloba merci na Nzambe wana oazo batela biso mais Hervé na ba yepé ba Rolanda biso déjà parce que déjà to côté déjà moi fait vraiment merci na ingénieur Ars derrière la caméra merci na bon délire bon c'est que 10 000 Limbondo contrôle à Mokonzi pourquoi pas na Jonathan qui vous na 10 amis balé ba BCG à Mokonzi quoi ba chaque samedi chez Joli wana répétition ya makasi ba yebalinga la musique ba yebalinga la rumba tia ba mourir à rumba boya oyoka musique ya kitoko avec l'artiste Diego Milito na bisibino déjà porte ses grande ouvert pour na production au ligne ko bet artiste na province partout ligne ko bet artiste tozawana déjà contacter ka numéro zawana to ko peut somba mona maboko CG Bosololi et vous allez vraiment kitoko mais bobo santé boya ka répétition à partir de 16h na banda luana déjà rep bandi déjà wana na yemoko quoi yemo azala wana déjà chaque jour chaque samedi quoi l'émission alelo. Et ça vraiment analyse mon corps est bien. Bingazor de la presse, Maman Sarato là, tout mais analyse par rapport à Yamakambu, il y a témoignage, il y a Maman Charlotte, ou il y a Bota Karine Mukonzi. Et Maman Rambozo comme à Ebele, bah comment ça se analyse na banding Ebele, mais analyse au banding au ça là. Et ça vraiment bien te mettre pour développer vraiment na Maman Sarato pour le paix droit de réponse il y a Amérique. Dans le lobby Amérique déjà. Dans commentaire déjà tu vas comprendre déjà tu peux là pour comprendre déjà Amérique eza nini Chine pe eza nini voilà je dis un grand merci dans Benny Balbi Benny Marc Babi Benny Marc producteur production Benny Marc production Babi papa na roula ta veste et ça la mana Benny production kunandi ma veste kitoko merci na mon maître, ma bi-maître, Hervé Kadiebo, esprit libre, pourquoi pas dans la DG. La DG Lembe depuis ma taille, on a Patricia Mozo, et ça là vraiment bien. Dernier axe, ceux qui osent vraiment même langage Nangaï, au fond de plateau, on va découvrir invité Nangaï par rapport à l'analyse Nenezala. Maman Sarah, bonjour. Bonjour Paulin Mukendi, bonjour ingénieur Axe derrière la caméra, bonjour ma sponsor Nanga. Azir mafuta ya ba garçon futa ya bana mibali oyo bongisa loposo peso traiter zo sili ça ba bouton ya bana mibali Paulin Mukendi ozo pakola Azir te Azir atiki ngai akanisata que Paulin ça la mupanzi ça la bien Paulin faut pakola Azir vraiment ça la kitoko déjà Azir balo oyo yana kin moi oyo déjà Paulin a déjà Azir. Vraiment merci déjà, merci d'avance. Voilà Azir, il faut Paulin, tu fais ça,
mafuta. Vraiment, merci. Paulin Père Azir et bon ça le Les gars, et ça la bien. Donc voilà, Madjabou Gospel, bas sponsor na biso, toza awatai ya maman Nicole Malonga. Babi mois prochain en tout cas to bandi exposition ya ba produit ya bas sponsor nanga et on a décoré na table. To sala ngoka mois prochain. Donc to le janvier. Anasika. Ngaku na ngato nyatango de na décembre wa. To bomba ngote to banango semaine prochaine. Kana décembre to banango. To changer les choses. Mais moi ça on doit changer ma casse. Au pesi biso mois oya. Okomika maman sous. Na ba mois oya mois décembre. Dès décembre to ba décembre déjà. Parce que l'aura to ratango to banango semaine prochaine maman lundi to bandi na ba exposition ba sponsor na biso. Maman Gina Amatou motema ya papa Aaron Amatou, le prince de Dubaï. Papa Aaron Amatou, le prince de Dubaï. Motema ya bato maman Gina Amatou. La petite famille on a mobimba mbote et un grand merci na Amélia Mweba, la privée de Orlando Domingos. Un grand merci na Tatapo, un grand merci na bandeko nyos tout obo soutenir ngai. Un grand merci na l'homme selon mon cœur, papa Diego Milito, groupe WhatsApp na ngai, président bébé, la présidente maman Nathalie. Un grand merci na bino na ba commentaire, ba fan na ngai nyos tout bozana na ba commentaire, ba fidèle ya Sarato là. Un grand merci na bino nyos tout bato sepela nanga. Mais na bengisi Amérique, na invité pe la Chine na kati émission na biso lelo. Na lati lunette quoi. Lati lunette, lati zonkion. Voilà. So na lati lunette noire. C'est que ma beza. Lati tenia ba sodeza teni de guerre. C'est que na ye penza makasi talara Irak. Voilà, merci maman Sarah. Je dis un grand merci na Pamela Mabaya. On a mon ami ya Sarato là, pourquoi pas na Sol Mbemba. On Masamba, mon amour ka makombo ya. Vraiment. Pamela Mabaya. Voilà, tous les kasikoyo. Rose Bonga, Otangi TC Kela, Mama 4R, l'enfant mystique. Vraiment, vous êtes tellement belle, vrai. Sarah Aboué, l'Otangi Bangote, Vadalia, Onyema. Vous êtes tellement belle, fidélité na bino. Tiskala, la Pamela Kabea. Sol ya Bambemba. Voilà, émission yango e bandi bo liker, bo partager, bo aimer et vous allez vraiment bien les lobby tout beza makasi ma sara la lunette à la zonkyo, c'est-à-dire qui ma beza. Maman Sarah to bandana mpenza na question d'actualité, liste bimaki. Ah yani isusu. Ba jeunesse ba voyage chaka. Ah OK. Et à part Dubaï Ata Dubaï wana ifeta sakenda. Na la lunette na simple idée. Même la zone linga répondre dans la liste. Oh comprend est-ce qu'on comprend ma na la tite? Nayebi, il fait tout ça liste dia. Tout ça liste. Ah, tout na casquette na yebeta. Batangi ba kombo bato ba. Wana ngwa sa liste. Hero na tanga na kombo na yete. Mais liste bi maika. Mais kombo la liste. Chaîne, bi chaîne ngote. Mais liste. On y kota ko pa muta o so tanga ko na ngana na clasher na yem taliboso. Tanga na ko moneko. Ah. Yena mambo azati. Yena mambo biteni azati. Na liste ko mono azati. Ah, liste bata Europe hein. Tema Dubaï c'est Europe té. C'est Europe té. Mais liste on dirait ya voyage, ça pour Europe té, bachaki pour na voyage. Babi Matika Songo, il fallait na za na besoin ya mon vieux Matika Songo. Il faut ça la droit réponse le babi voyage nous a félicité. Mais ça voyage. Mais mutanga za zo baza bololé. Oui. Mutu tango ki Afrique du Sud autant en Congo to ki international. Malgré ça Europe té. Mais au voyager international, aux en mboka na oté. Alors, ceux qui bateau bazui ngolu ya okene tom so Europe. Courage na bango mais biso tout automatique avion. Différence ka peut-être ya ba pays, ba climat. On comprend na ba continent. Mais biso tout automatique avion. Alors, ceux qui lobi bateau ba voyager na nté. Déjà on a na liste on a faut batanga ba ivete. Pour nga na voyager na kutu na décembre après okebite na ho denda na ngasusu. Donc na liste wana bato ba voyager raté. Ba chande ba ivete. Nga na voyager. So eza pona Europe, nga na ke Europe, Europe no ba kanga ngote keba na surprise. Déjà yangeza ki annoncé na 2022 dans en France. Dans en France tour té. Dans en France que soit trophée. Na compte à boulot non que soit trophée. Non représenter ba chroniqueur tout.
ya Congo na okezwa trophée nanga donc voilà bakangi na France te et puis nga na ok France ya mbongo nanga te ya invitation pena ba saleli ba démarche ba loger en hôtel ba honorer pour ba bengisi ozwa trophée na ke na zu trophée nanga na zo Congo. Félicitations, ça la bien musala koyeba musala efutaka donc voilà muta saleli liste wana atanga ba Yvette bazibele ba voyage te autant ngandeni. Voilà, merci. Je dis joyeux anniversaire na maman Abota, ingénieur RCA. Et l'homme Kolo Yambota, ma maman marqué dans les agis, na mutu. Na bossa ni vraiment, mais bah, tombe le comme maman lam. Comme maman lam, vraiment maman Sarah, tout le monde qui ndiko na bino. Bakenda pe kuna na suka lango, bakomi na passe. Popoto bazo nza. Awo utimbaka oye okanisa kinde poto mapekwe yakana nzete yo lingi kaka fiere okani bakendaka poto na bulke vie eza facile baba koma poni babenga ngo cimetière ba artiste vraiment kinda kunda ba pour tant ya ko créer ba art azala na actualité ya te pour faut travailler. Faut mettre caillou polin au moins na ba kongwa oko vanda bino lingi bulu ndeza boy na créer lo mobo fona kota na mona beda chou na bete mama na matolo oko zo pela na poto beta na matolo awa na Congo mutako kabelo 100 200 300 500 na poto na piao po mutu tabi ma 4 akenda zo mali libanda kenda caillou mbongo eza ya passe. Oko envier nos potos. Maman Sarah, à votre oko ke nos potos. Ki poto et après. Ba biso ba poto to kene musala, usali. Ndenge baliki toi ki ya sala 2 semaines ya zonga na ye. Ngana se perné na Frank Stemai. Et là on bena na tuna o yango. Bande on a biso ba chroniqueuse, ba chroniqueur. Ce qu'on a fait ba chroniqueur o bozana poto. Mais maman Sarah plateau na ngati tikele na ba question. Kaso retourna nga ba ana tazela nano. Obangi. Non ça. On a moni vidéo pour la ye. Oui, ma belle. Bomba. Yamwana na oloba to suka la poto. Ko mide. Clôturer. Te to clôturer. Na clôturer poto nanga. Ndingo lumamba poto na clôturer na lobate. Nga poto nanga na oloba ko mtoka ngo ezate. Za musala. Eza ya musala na ke shengente. Voilà. Donc nga bato ba ke poto félicitations na bango. Alors moto yo sali liste, yo sali la son de liste bato ba voyage à kate. Pour bateau ba voyager tous les belé to voyager tous les belé le bas de bateau ba ke Europe te netisko ba ko sambuso grâce à sambuso États-Unis ba compter pété États-Unis mais États-Unis c'est Europe te Taliboso aya Europe te non ki na Europe te akinda Amérique na Europe na mais ce que ça na liste faut ba sala liste bateau ba voyager nan te biso kenda ba Asie ya kenda Europe ba misuba ke Europe ba misuba ke Amérique ba misuba ke Afrique ba continent c'est belé on se comprendre alors biso ko tout voyager ngo bongo ba o ba voyager ya mona lobby asa la liste ya bateau nena nous ba voyager voilà merci question moza ba chroniqueur ba na poto tout monde ba sala ba live. Mais na poto ya na ba artiste baza ba mission na biso bazala ba longwa a baza na poto leti ba brigade sa ba mission baza tellement beli yo konta ba journaliste bato tout ba vanda na ba live ba bata pasi ba journaliste ngam na lobby baza bato pasi bango tout bo mona ba vanga na ba live et puis ba mona na te bato pasi bango tout on comprendre parce que sora za journaliste Fabima akende ko luka invité ayamba na poto tala Frank Stemai en tout cas longonya na oya na Frank Stemai le plus roi David roi David bandaza na poto ba plan bimisa une émission Frank Stemai no ebimate ngata le émission ne bandeliti suka na sepeli ngabia ba poto obiso to kende eza ba poto ya ba genre kokende kokundola ba artiste o bakufa nde toloba ke bakunda bango na poto kokende kokundola bango bisika bazali kosalisa bango ba émission moko ya makasi o eza vraiment important coup chapeau na Frank Stemai siko yebsanga poto wana ba osa on dit nga lelo ke bato basara ba live na ba émission kofinga kokota makamba bateza pauvreté ya pasi on dit misko ke bato ba souffrir na poto pasi wana pasi parce que ça métier na bango te métier na bango so lingo ba métier na bango popol mo pasola na pesi mbote ayamba fali na poto
moni bato basara métier Pamela Shekola pe parce que makambo ka eko ici parce que moni ni dita mutu et sara moi soni mais Pamela pe ayambaka Pamela na poto ayambaka bato penda ke plateau moni ayambi journaliste ayambi invité na ba osolo la ayambaka bakolo métier bamona biso bakolo métier tozomona bakolo métier bakomi na omoni bato tuo basaka ba live bato apasi basali ba chaîne na bango pona pasi yango moni bamona na raté basaka na basima caméra via mutayo ki sangwa ya fingi alokoti o mabe azongisi o mabe ka pona bongo bato apasi ba journaliste nyonso ya diaspora basaka ba live boza bato apasi ngam na lobby. Voilà, merci maman Sarah tozoko baka na analyse na biso. J'espère que Olanda qui doit de réponse ya Amérique. Oyo kité Niki a commis chroniqueur. Ah! Après les chaînes, il est bon en sa émission. Pour le son de page, tous les gars. Vraiment, ils ont bien tout un bio, boye malamu na YouTube. Mama YouTuber. Toyambi yo, tozu chroniqueur. Tozu ko ba chroniqueur na ba chroniqueuse toyambi mutu moko, toyambi chroniqueuse moko, Niki Menga, boye malamu na mondo eza vraiment supporter. Ah ouais, de ma finga mambu tout supporter. Te ya olobela kama kamba association na yo alela ambo. OK, merci. Tuna 50 euros eza. Merci vraiment. Voilà maman Sarah, j'espère Olanda qui doit répondre à Yvette par rapport à témoignage ya maman Charlotte ayaki bien bible et ça le nande nini moi le baka introduction ya nini wana na baka la bible intro kaka ya on a lobby avant ya ça la Sodome et Gomorrhe atanga bible avant ça la Sodome et Gomorre atanga bible Sodome et Gomorre to ebi eza makambo za na bible te mais ya sala moto Paulin, au monde a filmé on a titre nango. Bakomani Sodome et Gomorre. Oui, pourquoi bakoma Sodome et Gomorre? Sodome et Gomorre, na kata Sodome et Gomorre to kuta ki pédé, ki lesbienne, ki ndumba. C'est ça. Ya sangisa yango nyos tu yango na bi avant Sodome et Gomorre. Asimbaka Bible était pour nani. Oui, que batulu bakoma saka na Bible. Nzamba modirier na ndenga ko sa droit de réponse na Bible na maboko. Oui, bito, s'il te plaît, toko sabato toko sabato mais to futa cher. Pour na ba vie. On dimi ko zo Bible. O sala nango. Nga sa émission na ba docteur Pato so mona Bible nanga. Jamais. Bible ngera toujours na mutuka nanga na Bible mi balé. Ya chambre nanga na ya voiture. Ya voiture eza na ba voiture tout na tambola nango et na Bible nango. Eza mundu kinanga. Ya protection nanga na chambre nanga na Bible nanga moko avana la yango na sala la prière siko oso monanga na yambi docteur Patrick na ye na Bible to docteur Patrick omona ke na Bible na maboko pourquoi la Bible ba respecta kango maman oui ko ça la droit de réponse na Bible na maboko c'est quoi ça pona ko troper badani ba fan révolté wana ya Karine o bazo soutenir parce que bato soutenir ki ba fanatique révolté Karine bango ba yara pananga bato ba comprendre ngote eza nango ba fan sikate omoni team Niki tang ba moni team Niki komi Simba Benda Kanga ba komi mitelengano bango wana ba kenda o contacter Amérique biso to soutenir yo to soutenir chaîne nao to bando peso ba mbongo ko isa Karine eza ba fan révolté Karine Ave Maria wana za fan révolté Karine. Asayi fan à Karine. Oso comprendre bango batu basangani baki ko cha epo. Maman. Jalousie ozana ngo na motema nao. Osambeli pona ngote pourquoi nzamba kango lao. Est-ce que c'est important au sala droit de réponse? Est-ce que allo baza mutamaele. Allo baza mutamaele. Est-ce que ta ke mission maman wana? Na bazoba o botala biso na bazoba o pe botala nga boyebi te ke kofinga eza esprit na bazobo ba abonné na biso te bazobo bazotala nga ke ba pole bongisa langage na ko lo baba abonné nga bazoba te na bi bazoba o bozotala nga ba o ya ngambu te bazoba o botala nga parce que mission bazoba botala nga baza siko bazoba o botala nga boyebi te ke kofinga eza esprit moko ya na sima mutu
Ce que ekofinga eza esprit mobimba. Kofinga eza esprit. Derrière les camions sto mabe il y a un esprit. Kofinga eza esprit. Qui sont des esprits. Qui moibi c'est un esprit. Alors ce qui maman a lobi que esprit oh ezala qui pas janvier. Yango aneze pas Yvette. Izo bundisa nga. Alobi mabeni. Vrai ou faux, les insultes, derrière les insultes, il y a un esprit. Voilà. Derrière les insultes, il y a toujours un esprit. Si comme doit des réponses avec aussi la maman des années. Bah et si cause à la moi la pasteur, ils ont à pasteur. Pour maman on a pour nandi, mais il faut banda ko délivrer. Au son mon docteur a traité moi na. Mais le Congo paye moi na. Au son mon docteur a traité moi na. Balukaka mutu soyez à traiter. À délivrer pour nandi, mais au banana ko délivrer moi na. Ils ont biblique. Ils ont biblique les saluts. Les saluts étaient non. Les saluts étaient individuels. Pasteur nda bengami, bana ne ba benga matin. Pasteur muta bengami, et no bana na ye, mutu na mutu azana tana ye o nzamba ko benga ye. So nzamba bi, oyeba abiri, René Abiri. René Abiri na ye. Bazaka na janvier. Banda ofinga ensemble. René Abiri le la osani. Bon, vraiment na ndela vraiment. Akoma pasteur atika. Azo appel Nzambe. Je ne pense pas que tango René bande ko clasher les bateaux. Ba pesa ka conseil ayoka te. Tango temps Nzambe koki ake kondima présente. Alors, maman ya Karine abota Karine mazana monopole ya koluka ko changer vie ya Karine. Voilà. Eza destin. Vous comprenez? Ce que les bongo c'est que n'engé Mobutu ara président. Ba ne point nité baza ba président. Pourquoi pas? Papa azala mbongo ebele, momo na bana ba souffrir. Po nité que mbongo loka papa na mbongo ebele bana nyonso pe baza na mbongo. Po nyesa ma bongo te. Mais maman Sarah, kolanda pe émission na ndeko na biso ya mwasi, atikala pe kotangela mama kombo ya mutute. Atangela pe kombo ya mutute. Pourquoi neti Yvette azolela mama samusi kombo na ye? Omona ki bama ya miso zobi na. Omona ki persona ki mère pe abeta ki mama pe. Ma ya miso lokuta po bato bazalaka na ye bazingaka ye bayokele mawa parce que ma ya miso lokuta pone. Kolanda ma ya miso wana te bato basoutenaka ye wana ne bape ba stratégie. Bapesi na ba verset obimi na Bible ya pour sepelisa bato pour kotia ba vie. Et c'est émission wana c'est kotiela ata $500 banda salaire. Atati to comme jour dato tu ba futa biso. Azo na $500 te émission wana. Azo na été. Azo te. Ozuna Bible. Obangi Nzambe te. Yaya, okoti na Bible. Babiso tout ça appelle babis to finga appelle ba tout ça ba droit de réponse. Bible yo sa nini yaya na ko mekana nyoso sauf la Bible. Nga blaga na ngana mama Nzambe te pole. Na ko finga mututu na ko saka na mututu mais Nzambe na omekate parce que yende sous sa vie na nga. Vous comprenez? Donc c'est faux. Ma miso lukuta. Nga na yebi mutu akufela mama babiso akufela ba mama. Mutu nyoso akufela mama. Azara na respect ba mama baninga. Weba kingana Karine to fingana non na finga mama et na ko zarate ko finga mama mutu na réseaux sociaux. Merci n'engo profiter. Pourquoi na ko c'était parce que nga na bungisa être cher na vie nga c'est ma mère et lo choquant na vie nga so mutatuni nga ezalaka liwa mama nga. Alors na respect à ba mama. Il y a un respect, ça montre que même maman Botier a bandé ko respecter été parce que Karine naza libre, mobimba ya Karine ko sokole banda na sukiti na linzaka. Ozana raison. Mais comment tu aussi batina maman? Ya olobaka finga maman Karine te. Oh ya na sujet ya maman Karine naza moi msala seki. Ali to bandozong sa émission, c'est elle. So Karine a finga ka ba maman bato puis na loba ngo na ba live. So ki Karine a finga ba maman bato, aza exemple à suivre te. Ngana koyi ko swana na Karine sans que na finga maman na e papa na e na bandekone na s'en charger na Karine. C'est parce qu'elle a yé muto na YouTube. Eza kizo ba ko si la maele. Elle n'est pas intelligente. Ayara na image monete ama yela la kisabatoire ma zoba Yvette azoba maele te. Et ayaka lokola kisabatoire ama maele te parce que ngana loba na même na privé. Ko ya lokola Karine te. Oko sala rando na Karine. Maramba simba Karine ebele. Karine folo bana ende ko kita to finga ye. Lokwa ya finga yo tika ya finga yo yaka na sola na elora mutu.
tellement barguimé za quitté ayana mamnyo stu ya lukuta habité ndenge j'avais le barguimé mbuto finga ne za copie tout j'avais za finga Karine allez a Monica moi ezate na bandoko seli makambo ba fantôme ekoya makambo ebele longwa ne komi o mama na mwana musala mama na obo na bo ye so Karine afingaka mama na ye soki réellement yaza mwana pasteur aza mwana nzambe pourquoi pas avanda ekimia toi s'en charger kana Karine pourquoi elle a touché la maman de Karine nga sala be mission sur ça nga so Karine afinginga nako finga mama nete nako calculer Karine kitoko na finga mama nete po ani mama na yo sani na mambwana et puis nga na respect ba mama parce que nga yanga mama kufa voilà nga yanga mama kufa na zo mama nyostu lora mama nanga nazara na manque affection ya koza na mama na lukango. Merci maman Sarah ndenge kozaka na dossier ya Karine on a profité na toutes nos questions ndeko monga lobi awa yozo défendre Karine makasi zo bosa na kitango bozaka na ba problème na Karine afinga kayo makasi afinga nga makasi ti eza mabete mais pour ni zo défendre na défendre était na défendre maman zo défendre maman voilà et maman abotanga kufa komoni Charlotte Benanga Azandoyi ya pauvre maman nanga. Ma mère s'appelait Charlotte Benanga. Que son âme repose en paix. Yepe maman Charlotte et puis bango tout ba combattante. Maman abiso azaki combattante munene na combat spirituel. Azali na promotion ya Marie Madeleine. Eza ba promotion ya liboso maman langi ya bandi ministère na zo. Ba maman abiso bazalaka bazo ba promotion. Vous comprendre. Alors na mona maman ya Karine, lokola maman pe o abotinga. Lokola ba maman nyonso ta maman Yvette. Karine afinga maman na ye na sepela pété na lobaka ngabi pourquoi bozoko donc finga na maman eza ki koza la zoba il faut za la zoba parce que nga malobesi la ngate pona clasher yo na kosala le calcul la famille no mobimba te na on s'en charger kana yo pourquoi so oza na problème na mutu au moni que wa tellement zoba o kokoloba te au mona nde bayaka abandi ko finga mobile non azuna mwana non azuna mama abandi osangisa famille wana eza kozala faible en esprit kozala cerveau limité mon poussé kizoba oko koswana na moninga note obando kotisa ba famille obando kotisa bana toyo et ça la vraiment bien vous comprenez oh so za un problème nanga so nga na s'en charger na on s'en charger na nga moko na s'en charger na on a mutute na oluka pete o ekiri mo soutenir nga to finga na ebolo ba polin nga ko le liso ngabna na ko le liso mo na maloba na fingi yote mena leli o leli penza na maya misu toko kitoko zo ba soda vous comprenez ozolo ba yebi ko loba na ba mama ko tambola na réseau so ipo tinda ba ba finga ba naza mutu mote na tinda pona ebolo ba polin ngapona clasher mutu na banga ka nzambe na banga mutu te eza au moins même famille na respectera mais na mutu na banga te non, la seule personne on a banga kufa c'est ma mère. Elle a souffert pour moi. Teka punda que pièce super na ya teka on a Koweït. Pour la tang antique, mes pères moro boa na ko na ya na balara ling posunga ngati. Vous comprenez? Yenda zakso bi tika na tiki. Vous comprenez? Na réfléchissa temba mona saini na tiki. Bana na ngapiso babi na mama laisse na tiki. Mobile nanga peso abinanga Sarah tika antiki voilà mais nazana mutu mon côté na sa moyo ozala mutambongo ozala milliardaire ozala na banga mutu te na banga ka nzambe mais je respecte tout le monde te non tika te ana monopole opexanga te mais aza papa na yo te mazana monopole te azana monopole wana te il faut un monopole ya oyebisanga ke tika na tiki bana oyo boti bazana monopole papa wa boti azana monopole te pona ni aza dinte prouver biso ba preuve ezebele na ba réseaux sociaux déjà boyebi ke mama o aboti mwana na eto papa o aboti mwana ko finga mwana na réseaux sociaux te mwana makango yo aza dignité ya obenga makuta ta papa nanga il n'est pas digne lelo yo mama Karine oyebi combien ba finga mama Karine Poani maman na wanga na Karine te po afing maman oti azofinga malelo bi ke lelo pa ofinga mama Karine ti lelo ofinga ma afinga ma pona na pona Karine est-ce que ya wanga ni Karine avec une émission awanga na Karine aza mwana ngate aza mwana makangu oyoka déjà a osala ngote oyeba osala ngote pourquoi parce que eza makila na eza mwana na o ya lingai ko bota ye moko mutalingai ko bota mwana wana yango osala ngote voilà.
Et ça, on a tout qui peut question. Boyebi qui bien Karine Azam taba base, akaya base air nyonso. Est-ce que makambo tout mama yeko loba oyo? Pona nini bandaka la loba ya ngonte? Ayo préféré kana ba moment oyo. Alors ba ngoza iloko Karine a préparé maman na yepo a créer base parce que Karine a vivre en base. A vivre en base na vie na e ba sala sara mama base te. A vivre en base na vie na e. Ba sala sara mama base depuis maman so nga créer ngo esa créer on chaîne à Karine. Pour batanda ke na chaîne à Karine tanga sara ba prière na e. Est-ce que faut ko tsango na chaîne à Bibi Kapinga? Non. Bibi aza mwana yeko senga Bibi ayambie lokola maman ya Karine te, ayambaki lokola servante de Dieu. Oazo pesa témoignage na ye na monde entier. Ye ou tout témoignage n'est pas propre. Oui, ba témoignage à bateau eza salité. Eza belé. Témoignage à maman n'est pas propre. Ya na bateau so ba pe témoignage ngana bomaka bateau, ngana bande ko violer bana bateau, ngana bande ko sala boye, ngana bande ko eza témoignage. Eza pona ko édifier bana nzambe. Alors, après ce témoignage, où est le mal? Est-ce que pour ce témoignage, ils ont un battant? Non. Non, ils ont témoignage. Ils ont biblique. Ils ont un tenté, ils ont une réflexion. Moi, le biais droit de réponse, Karine a sali contre Gloire Olang. Parce que Gloire Olang a signé. Karine a un monoko. Karine a un monoko. Gloire Olang passe à poster maman. Il y a un photo maman. Gloire Olang a un peu lingué. Il y a un photo maman. Gloire Olang a un peu ma bête. Est-ce que Karine est mort à mon ya au salle émission que Gloria a posté toi pour moi avoir qu'à moi qu'il a peine na page na e ako koma peti azaba kombo apesa bango Gloria online comme ni à maman Mili ako koma pe maman Mili like ça oya yo maman c'est ça comment to makamuta zo sala te makamuta lobby te to komi ko imaginer na place na e que eza pona Gloria yango abimisi maman na e c'est faux. Bibi mutake ko la musa mama wana yamba une émission parce que écoute na pe na outil anniversaire na e. Vous comprenez? To confondre ma muté Paulin. To sara na biso babuzo ba na biso mais to épargner quand même papa. Voilà, merci maman Sarah nengo lobi. Attendez ba finga mona Yvette nga pe na sepela. Lobi le moi malamu to sala buzo. Boni Karine a retiré photo wana. Eza na ba chinois belé pe ba sepela raté. Te bimisa mwana retirer photo mwana yango sarani. Alongola ka. Voilà. Po ya mabeto koloba. Ya malamu to koloba te. Bana bazana maba inosa. Bana baba inosa. Bo finga na bino ya ba fantomas e banini etali bisote. Voilà. Merci nous le bito ça la buzo ba biso na biso. Na mona ki ndeko na bino pe ya mwasi aza chroniqueuse Manya asala ki droit de réponse to baka sala analyse par rapport ya témoignage ya maman mais ba propos na ezala ki vraiment bien dit. Envers qui? Envers maman ya Karine. Suki na ezaki aina suki ni na mutuka nwani wana cha aponi wana za identité to kabelo identité po ya azana ye fo da ndenga zawa ne bon na ebite ndamba sunga kaka osunga avant une émission na nwani wana ala tena e baka so ada na nwani pour répondre émission na azana nwani OK lo basiko na répondre. Voilà, merci maman Sarah. Il y a les bossos à l'obé qui est maman Oyo avant d'attaquer na batum sous bana besima be attendre na Karine te. Yepé a interprété la parole à Yvette. Dans Yepé ça ga copie coller à Yvette. Asa ile ngwana analyse. Batum sous babanga mambute hein. Batum sous babanga mambute. Il y a une place où tu vas na côté la Karine, tu na la juste. Mania maman na ya va kufaza au vandavi. Bandai. Na temps normal. Mania ko comparer maman na maman Karine. Avant ya oya osala babilo musu so Paulin. O vandi pe ayo mo boye, o lexi no pe. O lexi pata. Ato linga Karine ngote me na bilo musu pe so tali. O beta takara. Loko ebi ke okoko défendre ngote po aza muto yina beta takara manya mama na wakufa tala ndaku balela mama Malika quelle pauvreté batu bo excusez nga na très vulgaire na lunette et puis na tenir basuda faut comprendre kuna bana tikelo maloba avant ya ofinga fo talaka maman no akufi na ba condition nini maman no akufi wapi
ndako ezanga crépissage place balela maman Malika les images sont là nazongisa ngo na balansango est-ce que nana le kaka na émission abengaka ya fingaka ya sekaka atanga tanga finga nga sina le kana émission na sekiri ya finga bana nga mais moi na otema na bana nga te mbana nga baloba tina anglais et puis bekol batanga moi na otanga te maintenant nous na télématé na finga mwana ni pona ebi mwani na télématé na finga mama na eto bandeko ni eza jar na ngati non na finga mbali nete bango ba finga mbali po eza jar na ngati na ebo loba na ebo ozwaka yo mutu siko yo simbi mama ya Karine makambo etali yo te batangi kombo na yo te Yvette kutu tozo comprendre kombo neza na kati azo sepela te nde balobi na milimu mabe mais na conscience à Yvette ayebi ke derrière les insultes il y a toujours un esprit mauvais parce que ça mon pasteur po ezali sumu ko finga ezali sumu so papa na ya te yango ta bana ko te yango bandimi ke ko finga ya lisumu voilà ko finga ezali sumu il y a un esprit derrière les insultes yango eboma 40 enfants po ba fingaka prophète Élie prophète Élisée mutuli bandi ba finga ekutelo wa grave te po azaki na libandi ya solo ba rappeler ka libandi na ye mutuli ba ya loka bobina nga sara munene et choquing etant que Moussa na Nzambe na modir bana wana des ours babima dans les néa balia bana wana nyonso batika ni trace ce qui Nzamba permettait qu'il des ours balia bana wana c'est-à-dire les insultes et un péché derrière les insultes il y a un esprit ce qui papa et Yvette à terre en église te papa zo mater papa ya rakotaku landara docteur Patrick oyi baramate o terre bandi mais oui papa na efoko taku mais l'enfant de pasteur yazo linga te ya maman Karina te abongo la Karine mais papa Yvette aza pasteur a te ya Yvette te ndeni abongo li Yvette ta longoli e motema haine na jalousie azana so akena ngobongo yepe papa na yakambola ye j'avais le bi bandaka la zako boka ba tala soni abwaka afinga ki aseka afinga penyel tala soni Mike asombelo lopangu te poani masombi penyel azo omoni Mike na bane na avion te c'est ça un homme responsable en tout cas Mike tu es un homme responsable que le bon Dieu te bénisse ngala bando linga frère Mike te mais lelo na komi convaincu que mutu tout azana ba erreur azana histoire azana passé na mais Nzamba benga mutu Nzamba benga Mike Nasara Néo continue koto te Mike pendaza aza siko maninga nandimi Mike aza pasteur solo parce que Mike na maîtrise nyonso to azwa na makambo penya la sala merci kasi na nazota moi ke na makambo ba pasteur a Congo to ba pasteur lelo ba comment sala ba divorce abali mwasi mususu mais Mike azaki toujours na maîtrise atikala osai la maman ba ne droit de réponse te alors à chaque fois c'est le maire de mes enfants aza maman ba nanga omoni kelelo atikali na soni muninga basobele lopango azo ya vana bana Kishasa so nazo ya vana na baza mosta mobile to bakoki kozonga na yaya ba prononcer na bango divorce te bakoki kozonga na eza bolingo batu Yvette etula mawa utikali na soni moi ça kozonga na moi si ya pasteur bien sûr pasteur Mike ayo ma pasteur mikolo ibali mais moi si ya chanteuse aseni aza pasteur aza chanteuse te c'est un esprit Paulin ba esprit existe non c'est un esprit ngala na camarade nanga ba yemba ye na Kishasa mobimba ba musicien sala même na clip na déplique clip a mitera champagne lelo aza maman pasteur mobile né un serviteur de Dieu confirmé camarade nanga na makambo Nzambe azao e a okota te ngala na ba photo na ba boîte to mela ba shisha lelo aza maman pasteur na pesi mbote Lida Rose Lima boyebi libanga wana ye mtasala clip a mitera champagne na déplique lelo aza maman pasteur mutu na mutu aza na appellation na yeta ngonga na ekokoka Nzamba obenga ye nana kokai ko croire que un jour Lida kokoma mwasi ya pasteur akokoma servante de l'Éternel a télé ma peine à chair qui elle est tatouée comme moi nana kondima
so il a jugé maman ya Karine abongola Karine ye papa na ozani abongola ye son père ozani abongola ye boyebi modèle afinga Peniel lelo Peniel basombeli lopangu azo ovana bana awa na Congo baza na charge nani ya mai quitté et allez-y comprendre que bolingo na bango ifezonga parce qu'il y a des enfants Mobala Zaki tellement humble que azana bolingo moi si na malgré ba erreur parce que frère Mike c'est vrai ça la ba erreur rebelle dans son passé Sarah kozonga bien sûr de ngozolo bayango bolingo de mobala ezalaki est-ce que moi si a changé pe ba comportement na po nazanza mbete pour la minute oyo place olingo kota yango te mission tozana ngo dans nazanza mbete pour na oyeba ka changer ou pas mais nayebi que nza soki a pesi motema ne pas nzambe andimi azala même le colonel mobile nae elle va changer na peso exemple à monene a retourna ngako question ana te pour na peso yekutu penya la sani no elorote mais leader rose wana batu bayebi asala clip a mitera champagne bayemba na ba musicien tout lelo aza mwasi ya pasteur ozomona ke e pa nzambe nyoso ezara facile ako changer mutu na seconde kabo e bato bongo tobosani na peso sous témoignage ya Abira comme pasteur na yebi Abiri aleli sam mampata na wera tinda baluka Abiri bakanga Abira finga ka wera na mampata ba émission Abira eza mais siko Abira aza abengami lokwa musai na nzambe eza lelo pe lobi pe boko mona pe ba Sarah changer makambo tout ta nzambe donc ce qui a tindi maman ya Karine abongo la Karine c'est que papa na yo pasteur abana kubongola yo parce que yo soko zaki mona pasteur a solo motambola na Karine te pour Karine azaki fille ya mabe fille ya babezi lesbienne makamuto ya mabe papa na yo atika ka ndenge ni tofanda na Karine pendant des années poza ndako moko na ne mission ne mo ba utozongisele a lobi Karine asala e babolamu oyo atande kona ya ko sala ete la jalousie na haine de commissaire na niveau haut alors papa na yo peso kaza pasteur a solo abongola Yvette c'est simple. Voilà, merci maman Sarah, tu as remis vraiment. Question tunenga ya Karabala sorcière. Karabala sorcière na bande koloba. Avo kota bikota kote, il faut talaka. Peut-être beaucoup na ba chance bino boyebo finga ba famille batu, na bana na mibala batu bino ba finga bino te. Mais laisse-moi te dire, maman Karine nga na poto, azana mukanda te, encore tele maman noté de son vivant. Ta mère elle souffrait. Maman no la na bidi ndakuna. Ndako ezanga crépissage. Son okosa boluka matanga ba malika bota isika balela maman manya. Si je mens, botala. Bozo ofinga pourquoi? Bozo okota makambo etali binote ponani. Ponani, pona ba vie. Te e ana makamu supendako ochangwa tabu. Lokana linga Karine te na loba mulamu nete tamina zapango kena sala masumu ya ko manquer mama batu respect bino bolo ba mama Karine bongo la Karine bongo Yvette amata talo sala kindumba papa na ye Yvette nde on a solo ba note yende papa na sa pasteur reconnu mama Karine a pasteur mais bakutani hein moi na baba na ba pasteur te mama Karine a pasteur te maman Karine a pasteur te ba consacrer pasteur wapi à l'église mais papa Yvette aza pasteur aza l'église o yebana abongola na Yvette ye mwana pasteur ayaki okusa ki camarade na ndoki loka Karine ndenge nini c'est que pas ndoki yo lala na Karine olala Karine ndoki olala na ye olia na ye utambola na ye asaila o babolamu o bandeko no basaila o te o papa no pasaila o te c'est que yo po ndoki c'est que posant donc qui n'est qu'on délivrance à bien l'église à papa abino délivrance sincère comme ça Karine tana etango ekoka nzamba robenga parce que le sali est individuel maman Karine a kota lola so Karine ana via maba kota lola te pas à mon pasteur donc maman Karine a kota lola Karine pas quotité comme Karine a kota lola maman n'est pas quotité le salut est individuel. Le salaire du péché c'est la mort maman mutoboma ki papa mutaboma été papa otika la maman koti nga bakanga na prison die kwa kenda prison te deli parce que vous avez problème l'infraction est individuelle ezanga ngane na ke makala die kwa tikali lola pesa ndingwana local sali est individuel alors tika koloba ke bongolisa na nu Karine non
bana ba pasteur ebele toyebi tozala na bango na ba boîte na ba via loyenge, c'est toujours comme ça. Le salut est individuel. Et c'est important te bato ba kosi wana ba fanatique révolté à Karine, ba émission salé la maman en live. Après avoir conseillé la maman en live. Émission na côté de ya comme. Oh, j'en vais pas à l'obi que émission na côté les mbongo comme. Presque bato nyonso batako tindele ka mbongo bato ça finga Karine bo ba bo de bato bataka. Ta ba chinois. Bango kaka. Eza ba même na biso eza ba même personne. Bango wana kaka. Bato bakenda ba les à côté. Sko yebe sala mantan na lobano bata poto ba mité ama besala mandene. Bata poto bazaka bango wana bako banda ba soutenir yo. To ba moni okomo matoko mo pela ka bango ba komo okele mutema likunya. Ba komo luka ba ba. Zaka bango. Moi 2-3 personnes, Myriam Mukinza. Akenda soutenir Yvette. Bango ba bato bazela kaso Karine abeba ina mutu bakeko soutenir mutu ana bango ba travailler à bon. Yebe kaye kaza soutenir janvier. Ba code janvier na so bisayo. Motema mabe ba fanatique révolté à Karine. C'est comme ça. Alors, Mania, à la prochaine fois, il y a quelqu'un qui régler ba compte na yo na bateau za na bango ba guerre. Tika ko toucher ba famille à bateau. Pour mukolo ba ko toucher famille na yo okolela pendo raisonner maman na cimetière oleli parce que moi je pas na loba mabe. Pourquoi maman bateau ibozo ko tande? Na koti po maman na komone Charlotte. Je l'ai confirmé na koti na koti maman na maman na komone Charlotte Benanga. Maman na komone Charlotte Benanga. Eza kutu Karine te po Karine na minute soka ilo mo ebimi indian no finga na ngai. Oh. Wana ya monde na biso no finge. C'est sûr que ne bo Karine a glissé comme qui na ko finga e penza ye pa fingi nga to finga ni isusu. Po to ape ba pirte. Toza na biso pe en bon terme tenga na ye. Mais nga nazo tala part ya maman wana. On défendre Karine makasi. Nazo défendre Karine te nazo défendre maman. Te banna maman te baré. Kuna nazaki logique. Nga za na katikata ako milieu du village. Na défendre Karine te na loba ka vérité. On a monné la vérité on a lobby. Mais ko défendre yango nazo sala. Nazo défendre maman Charlotte. Asa lobby boza bon terme. Jour anniversaire no Karine a posté. Joie yanini ya mobile ya fiancé Karine posté Karine. Kasi par rapport yango bino bo sala ngondingini. Te tozo sala. Te boza clair na. Na expliquer au kasi. Est-ce que ba Nzambe na sata basola? Na keno skoka ndengo wana. Yango wana. Tata ba triangle pe façon zo même. Nzambe na Satan basola vrai ou faux? Basola. Basola. Basolola ka mais orange. Yango wana. A poster ka. So Irak na Chine pe basola ka. Orange. Mama yo betanga boy na to betanga. Atanga. Te bossa la ngoboti. Oye bara pourquoi na sala ke émission liboso na finga Karine na mamba Yvette. Pona maman ya Yvette. Pona mwana ya Yvette. Voilà, wana yebi na yebi lo bango va. Na sala ngwa. Na yebi. Pe na yebi si Yvette. Kokita okoma na niveau ya Karine te yo posa nini o finga maman na ye. Na lobaka na ye. Poko nango. Po ngata to finga na Karine sikoyo. Maman na ya otikala ka mama. Na otika na place ya mama. Mama na ya otikala ka mama na nga na otike wana. Ata to finga ni na Karine. Mobali na ye. A otikala ka mobali ni. Na ko s'en charger pena na Karine na luki suki na ye ya linzaka, na luki suki na keti na linzaka. Beaucoup de ba famille pourquoi? Makambo ba maman ba yo sanini, ba papa ba yo sanini, bana ba yo. Masala ko peso charge moko. Tianga charge. Pour ato ka bwana. Na nyo ko ma parents ba chroniqueurs, tu ba chroniqueur nyonso. Pesa ba conseil. Parents na bango. C'est je ba tous les deux postes. Papa, maman, na mincho. Parce que vous avez papa et ba chroniqueurs tout. Et ça la ba diaspora. Na ba karabala sorcière. Bango tout. Na nyo pesa ba conseil. Na ba PD. Bango tout. Na ba lesbienne. Ba PD ba. Kasi to na ba PD. To za na bango na réseaux sociaux ba. Comment ça azala tout na question. Avant na pesa ba conseil. Et ça, les autres démissions, on a tout ça en janvier, à confirmer qu'il y a quelque chose à répéter. Il y a un te wana loka yem ta confirma ki
ayebi pourquoi confirmer pour na ba ce qu'on y pour monsieur moment ya ba tena na média bana ba pe toza na tangela ta deux personnes tena otanga te toza na ba PD na ba lesbien na ba to na ba banki car la sorcière te kuna mutabangi otangi car lesbien obo otanga car la sorcière basé belé ba mila ba comment bango tena ko otanga bango te na ko otanga bango te voilà pesa bango conseil donc voilà pour un conseil tout ce qu'on so clash tout continue pour moi na milongo la te so na milongo li ba lo bongo ye moko na yebi pour on appelle ça charge te tout ce kate et nous on ya mabe zo boma biso clash te yango na lo ba tika te botika clash te ko botika te bo continuer clash mais boye bake ko finga lisumu ko kanisa te so mutabomi ndasale lisumu mutayibi ndasale lisumu te osumu kano ya ofele mo boye ke okende enfer ka yo moko donc on dit mo ke no enfer po osumu ko finga mi ok enfer masa na ngai l'excellence wili bakonga na pese mbote wa masa na nga prison masa na nga bana nga batanga na école master na nga wili bakonga na pese mbote master na nga aloba na nga ta na e prison ta na koti na tongo wana babenga pona basala nga ba formalité na kutane likolo master uzawa ngabia chief yo pozawa bingana za déjà ai commandé à parler na ngabi oya oyo sani c'est quand ngabi un jeu public au fini nani ngabi un jeu public pour na fali pour pabi Sarah donc oye au monde no prison ka ya ofele ka pour fingaki oyibi no tambongo te mo fingi yango e prison parce que madame oya ta prison na osali komo ya munene oye prison yo ye prison pendaka ya ozu ya mafinga donc ya ofele batutu bazoka ma prison nanga un jeu public ya un jeu public pendo ye na ngoti prison baby si caché judiciaire na yo c'est-à-dire monika loka ngane na baby sa caché judiciaire talaka etumbwa l'état un jeu public eza na caché judiciaire ebebaka prison basalaka bongo na lola donc ozangi no lola rapo na mafinga donc obomino ata mutu te o escroquer no ata bambongo te mais ka pozo finga no na loyenge poto okotsa ba vie moko ya salité ozwela ngo ata $100,000 te okeno lifilo ofeli alors so bo continuer ba clash bo continuer po bolinga conseil te bo bi internet ekenda bongo les églises te mais bo ça que fort ya ko épargner ba parents ya batu voilà bo ça la effort ya ko épargner bana ya batu bo ça la effort ya ko épargner mibali ya batu parce que ceux qui tobito kota na ba vie na bino to robimisa ba bombe ba mso ba kolela bakolela. Merci maman Sarah. Bato ba osai la Karine be mission to maman ya Karine. Bo finga na mino kutu Karine etalinga te. Mais zwa maman Karine ningo tala ewana na poto. Zwa pe maman na o. Tala sko comparer bango. Yo mo mi pesa réponse. Merci, yo mo mi pesa réponse. Et la kisi tango zwa réponse. Et la kisi ke lobi pe bako finga pe maman nanga. Pas na ba norme pété. Mututu ana ba défaut na ba qualité. Voilà, merci maman Sarah. Voilà. La dédicace na yo. Na pe Sarah dia ba dédicace. Voilà, dernier message pour notre émission. Dernier message ezaka totika kocha ba parents na mambo. Totika. Merci. Totika. Papa pasteur, papa ba Yvette. Luka mo lukela mo ano délivrance pardon. Ya obela liboma pam. Merci. Voilà. Merci na baye balandaki biso na Sarah to la TV ba abonné na biso ba fidèle na biso ba zalaka wana pour na kota la émission na biso vraiment ezalaki wa bino mona sura ba mukendi nyonso na invité na ngai maman Sarah to la ba question zaki yanga ba réponse zaki ya ye j'espère que yo mono so ba chona Karine oleki Karine te moki ofinga maman Karine te ba malika ba banga makabite pardon Karine pa yebi maman Karine pa yebi pété ti ba finga Karine aïe achara ni pe bango ça moi to mo bandela message zéro pardon totika na tiki problème voilà merci merci na ceux qui bossent pays na image yo kitoko boye montage kitoko boloba merci na ingénieur Axel babi mwana mswahili ya Mwindu banduku ya Goma batoto ya Goma bana Katanga Bukavu Est bambote na bino joyeux anniversaire na mama bota Axel babi mwana ya Goma mwana ya babi murega ya mama baona
abombele biso comment maman bana ba comprendre na mama bota axe o banga ni to beta mère no musinzo mama José mama Louise joyeux anniversaire na yo mama botela biso axe ingénieur axe derrière la caméra mbota maela muno mama tolingi o mingi nzamba bakisela o mikolo tolingi to mona ka toujours en vie yango nde plaisir na biso vraiment merci na maman merci pena Beni Beni Marc ya babi eza kolata olingi benza kolata kitoko atongaka vraiment ye eza Marc asikebimi elamba Beni vraiment wana mais Beni ngatonga biso mo to moni yango te décalaté kalate bobo biso to moni boza penza elateli te il faut to mona wana problème vraiment majabu emona mesala majabu emona to mona kalate awa toza tai to wana ba pomade ne ku déjà yaki eza na ngo eza la carte exposant mimonisa vraiment ba mimonisa to mona ngo ata pa problème to mona ngo ata pa problème. Voilà, merci Nayo Bemark Beni vraiment. Moi nenga obwaka obo Bemark Beni ngwana customer ni peke ba pola nya télévision la Bemark mo peke solo la. Tara mto ça na ba veste. Vraiment c'est-à-dire il passe ba yodi ba nini il passe déjà voilà. Merci na maître RVK Dioboué esprit libre. Merci na bino pe bolanda ki biso na ba commentaire na bino ba remarque ça là vraiment bien bon continuer ko zala wana bon continuer ko soutenir biso ba appel na bino ba remarque na bino et ça là vraiment biso kitoko déjà to koti moins sika bon ngana zo psara ne moi to koti ngana ba biso to ba merci ba na olambuki na tongo pe sinza me merci po ya kolonga janvier 10 décembre za ba GTA ba to kufina katikati ya makasi ngai na bino to moyeni bongo mbala sima na invité mususu bye.